bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle bozo landa biso. Ezangai ndeko na bino Glody Voba. Bienvenue na chaîne Abiso Alpha Kitchen. Lelo nazo présenter bino play ya lelo tokolamba eza pondo madesu. Autrement dit ntiaki madesu. Donc eza repas moko ya bayombi. Eza madesu basangisa na pondo. Balamba rango na biloko bozo mona na table. Ba ingrédients na biso toza na ndembi, toza na oignon, toza na ail, toza na pimadu, toza na muscade, toza pe na mafuta ya mbila. Tokoliango na makayabu na loso. Mi to préfère koliango na loso, eza pe na bato balinga koliango na fufu bo eza ça dépend. Madesu na biso tosombi ebundeli eza ça dépend ya nombre ya bato toza na ngona ndako. Pondu to préfère kolamba ngona pondu ya caoutchouc. Alors, lorsqu'on a biso pesa selon mesure nombre de personnes toza na ngona ndako na mungwa tokotia avec beaucoup de prudence puisque mungwa eza eloko moko ça rend aussi mauvais excès à mungwa. Mafuta mbila na français bengami huile de palme tokotia mesure ya biloko na biso. D'ailleurs que tu pondons madesu eza eloko moko ya compliqué te linga na ba complication ebele te. Madesu na biso esi toponaki yango yo toli to sokolango to tiango siko na moto. Madesu na biso yango to uti ko sokola o déjà troisième fois puisque ezalaka bisika eutaka na ba wenze tout na ba poussière wana il faut ko sokolango soigneusement pour ezala ata na zelu moko te ata na salité moko te. Siko tozo tiango na njungu na biso po ekende na ematasko na réchaud. Si tu tiens madesu na biso na njungu biso to prépare otokisa ngo na ndembi na mwa céleri pour ça la ka mo ba jar na beaucoup plus de goût et de saveur. Donc tozo sokola ndembi na biso na maya propre pour to tia na kati ya madesu. Il faut vérifier ngo très bien surtout zelo ezalate. Siko tozo kata ndembi na biso tozo tia na kati ya madesu. Pona mesure ya ndembi eza ça dépend ya nombre ya ça dépend plutôt ya madesu na bino neti oya biso eza comme eza na muke yango pe tozui mwa keketi ya ndembi tosangisi na céleri yango tozo kata tozo tia pena mwa mungwa comme ça etoka. Bandeko balandi mungwa na lobaki foko tiaka na mesure. Koluka kolia biloko ya mungwa makasi te. Voilà. Bon, pour la rapidité, après nous avons préparé déjà natia loso na biso na plat qui mususu na réchaud. Nous avons pour gagner temps. Nous avons tia mai. Voilà, tout comme quantité ya mai eza ça dépend ya quantité na ope bloco au zolanga. Voilà, comme ça c'est bon. Nous avons ndambu. En attendant mai na biso totie ya loso na moto et chauffer pour totia loso. La lingi sikona donc la pondu na biso. Voilà, pondu na biso yango nazo dongola. Bon, nga na préféré nanga kotuta. Na préféré kotuta puisque na sepela mingi koni ka pondu te na ba machine. Ponde to yoka ka epesa ba maladie, soki pe ba cancer à la longue. Yango na préféré nanga kotuta. Bino be bozo landa biso soki ozana makasa kotuta de préférence otuti, soki pe makasa kotuta ezate. Oniki na yo eza ça dépend ya ndenge omona. Voilà, nazo dongola pondu. Il faut que ça la paie beaucoup. Que ça la très attention puisque pondu ezana makasa moko soki na moni ona olakisa bino ezana makasa boloto benga ngo etiaka pondu bololo. Alors so tozo sala pondu faut que zala vraiment vigilante. Voilà, pondu na biso tozo lamba eza pondu ya caoutchouc. Na loba il faut que ça la beaucoup plus attention pour na katia ezana makasa musu ezala bololo mais oui ya biso eza pondu mo ya bien eza na makasa ya bololo te.
En attendant madesu na biso eza na moto, loso na biso peza moto, na liste qu'on a kalinga pondu, on a gagné temps na tout à, on a gagné temps puisque tant au biso ba maman toza na cuisine alors faut avoir beaucoup de techniques pour olamba cause la eloko moko ebelate, sinon on perdre temps inutilement. Pondu na biso nazo sokola. En tout cas, ma maman, il faut que vous ayez sokola pondu très bien. Ata 4 ou 5 fois, puisque les gens bande mususu na poto, ba mususu babaya kolia pondu, ezaka na zelu. Po bisika ezo uta na ba wenze, na poussière et tout. Faut que vraiment na bisika ko sokola ngo, ko sokola ta makasa moko te mais sokola ngo de bien soigneusement po ezala na zelu te. Ah siko to linto kalinga pondu na biso. Il faut ekalinga mape bien pour eboma moi sur la mobeso. Pour na sala constat pondu ekalinga mi bien te. On dirait tiaka biloko sur la mobeso moko boy. Voilà, toza na biso patiente pondu na biso ekalinga. Ah siko tozo bongisa épice na biso to toute la pondu. Tozo sala ai. To bongisi pe ndembi na biso. To bongisi na kitungulu po to toute la pondu. Voilà, pondu na biso yango ekalingami très bien. Au moins ndenge kiti hein. Donc ebeli. Tozo kiti sango po tokende kotuta. Voilà, a tozo longolango pondu na biso et uti na moto, faut faire très attention hein parce que eza vraiment moto. Okoki pe kozika. Donc quand na lobby faut faire très attention pour et uti na moto eza na moto makasi. Sinon okozika, faut to batela pe maboko quoi. Ah, ce qu'on a bakisa moi mai pona kamolango na channel liboka na tuta. Po kamola pe pondu très bien. Po ezala mai te tant to tuta ngo. Liboka na biso yango yo ana zotia pondu. Donc liboka autrement appelé mortier na nzete na oto benga motute na français ba bengi pilon. Siko na zo tuta pondu na ngai. Pona bato baza maboka te ba mika na bango, c'est pas aussi un problème. Ah ba lobi moi de force. Puisque on a ça les sports mobimba déjà, hein? C'est aussi bien pour la santé. Siko na ina cha bepis oto bongisa ne bandeli toza na ndembi ai na litungulu na muscade o na lina râpé. Siko nazo râpé muscade na ngai. En tout cas na préféra kola mapondo madesu na muscade po muscade ezelo mo eza bio et bakisa mo ba saveur mo na biloko. Donc ça dépend hein, ya quantité na bino. Vu que nga pondo eza ngo penze belete nazo tia katikati ya muscade na otia boule mobimba te sinon ekoleka. Na tie ba épice nazo continuer skoko tout a pondu jusqu'à ce que pondu na biso ekobela. Pendant ma despelingaka pondu ebela très bien po ezala makasa ma minene te sala bien alors pondu il faut ebela bien. Madesu na biso yango ebeli en tout cas ezui temps nango ya kotoka. J'espère bino mo bozo mona ebeli vraiment bien elembi pete. Siko to lito tia pondu na biso. Poto tutaki. Voilà. Pondu na biso yango oto tutaki. Bien moni moi ça makasi ya tuti yango tozo tia na madesu plutôt. Voilà. Pour tia mai moi quantité hein ya ndenge mesure ya pondu na yo kozala. Voilà, pour la mai to sukeli. Ah ouais.
kobosana te kofinika po ebela vraiment bien. Voilà. Voilà, sikoyo tozozwa makayabu na biso tofandisa moke na mai po elongola mwa ndambo ya mungwa. Bon, ça dépend bato mosusu bapréféra kolia yango na mungwa makasi boye. Ezo dépendre na bino, nga na bapréféré nanga kofandisa yango mwa quelques minutes na mai. Voilà. Sikoyo nazo tia makayabu nanga na moto osi na trampaki. Nazo bongisa yango pe emata na réchaud. Nga na préféré tolia pona madeso ya lelo na makayabu. Bato mosusu balingama olia na poisson, bato mosusu na soso, bato mosusu na cuisse. Ezaka ça dépend na bino mo. Bato mosusu pe na makayabu batumba. Alors nga na préféré kosala yango na oignon na piment doux na otiana mwa huile na ngai. J'espère bino mo bozomona ndenge nazo expliquer. Voilà, natie matungulu nanga piment doux. Sikoyo nazotia huile. Nauti kotia huile nanga par rapport à mesure ya makayabu na biso. Ana nazobakisa bino mo bozomona mwaki mukie kaka. Natie. Donc mwa mukie kaka natie. Nazotia pe mwa mai mukie. J'espère bozomona bino moko po yango nde ko permettre matungulu na biso etoka elemba ebela pe bien. Voilà. Sikoyo tokotika yango na réchaud pendant quelques minutes. Makayabu na biso totie na réchaud et toka ebela mwa quelques minutes yango kutu eumela nango te. Le temps pondu na biso ezotoka ensemble na madesu toke sikoyo kotala makayabu na biso totikaki na réchaud. Totale évolution soki ebeli ou pas. Voilà. Moni makayabu na biso nano ebeli penza te. Etoka lisusu mai ekita. Mai totiaki ekita ekotikala kaka mafuta. Yango nde ekokalinga makayabu. Naozipa mufinuku mayo ekita mwa ndambo. Sikoyo yaina tia mafuta nanga. Tozotia mafuta na biso, mafuta mbila. Po tobengi huile de palme. Po tozolamba yango ndenge vraiment bayombe balambaka. Soko kena ba village na tana ba ndenge balambela yango. C'est vrai dans la cuisine on se complète hein. Oyo koyeba peut-être na yebite na yibi pe o nga nazo sala peut-être pe kosunga bande ko tele. Voilà, tocha mafuta na biso. Tozela sko mafuta na biso ebela ebongo to sopango na pondu na biso. Bon, mafuta na biso bino mo bomoni ebeli kolinga te mafuta ekoma pembe makasi. Dona ndenge bozomona ngo eza mwa jaune. Tozokitisa pondu na biso puisque eza risque hein. Ndenge eza na moto boye totia peut-être ekosala mwa flamme. Yango wana tokitisi yango na se po totia mafuta na biso. Voilà. Il faut être très prudente. Pour ma mafuta oyo ezikisa bato ebele. Tokotika mafuta ndambu échauffé ebela vraiment pembe. Yango nde tokokalingela matungulu na biso. Voilà. Bon, sikoyo tozozwa matungulu na biso tobombaki
poto tia na mafuta bomoni mafuta na biso tozongisa na moto okanga matungulu ebeli bien so botali bien fulufulu nango ekomi pembe siko tozo tia matungulu na biso matungulu pe il faut ebela très bien ezala makasi te ezika nde te surtout voilà amoni matungulu na biso ebeli poso totika yango mingi na moto ekozika ya koperdre saveur nango yango tozo tia lisu na kati ya nzungu na biso ya pondu ya madesu nzungu na biso tozozongisa yango susu na moto etoka lisusu sikoyo nazobalusa yango tomoni si etoki tozobalusa yango esangana madesu esangana mpenza très bien na pondu mpo madesu efandi na se pondu ezali likolo yango nazobalusa yango esangana sikoyo tozotika yango etoka nango lisusu ebela toza na biso patiente nazo sokola loso mai ekuna na réchaud esi échauffé déjà loso na biso esi toponaki déjà ngo nazo sokola loso na biso yango nazo sokola il faut kosokola yango malamu nazobeta sete puisque na bawenze bisika eutaka eza exposé na poussière et tout voilà kosokola yango mpe mbala moko te de préférence 2 ou 3 fois sokoli obwaki mai ochange mosusu Après avoir kosokola loso yango siko toli totia na mai na biso esi etokaki kutu voilà loso na biso totiaki yango oyo nazosangisa yango mpo ebela nyonso ebela bien ebela nyonso moko ebela ndenge moko mpo pondu madesu ebongana na loso ya moko voilà tozotika yango etoka nango tranquillement tokotala yango nsima tozopase sikoyo na étape mosusu. Donc nous sommes déjà presque à la fin, si je peux le dire. Bilo na biso yango tomoni ponda madesu esi ebeli, bilo moni mafuta ndenge mati likolo baki ebeli kitoko. Malgré ezwi biso temps to lambeli réchaud to sali to pesi pe mota makala, mais comme eza bilo moko eumelaka, alors faut ozala patience comme nazo yango nazo le bade le débit, so na biso pe ebeli kitoko, ebeli moko nde penza na lingelaki. Makayabu na biso pe esi ebelaki déjà. Donc merci beaucoup na bino nyonso bolandi biso. Tokomi na suka. Alors nazo senga merci na baye nyonso balandi nga. Biloko na biso tolambi yango to présenter ndenge biso ba quinoise to mesana kolia yango. Donc totie loso, totie pondu likolo na mwa likia, c'est-à-dire likayabu mpandi. Ezayaki ngai ndeko na bino Glody Voba. En tout cas merci na ndenge bo stali bo tie penza attention.
bolandi biso du début jusqu'à la fin, vous s'abonnez massivement.